nazali na likolo nabwaki miswa na se na moni te. Nani akolinga nga boye? Nani akokaki komona kati ya bomwana na nga oyo naza lelo? Na bolingo ezalaka avolinga moto ebongi omona ye nanu liboso yanga na yo esalema boye te. Oponanga wana kutu nazalaka ta na forme te nayebi yango. Bolingo no ebouleversa basanse nyonso ya vi na nga. Mama mobimba ereprograma mémoire nanga na retrouva espoir na vie na bongwa mai na constaté changement na déclaré clairement si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ en moi. Yoka lolaka ya motema ekokumisa yo. Yoka malobe uti na motema pona yo. Bolingo na yo etinda yo lekulusu mpo na ngai. Motema na ngai etilinga nakumisa yo. Olinganga mingi nabosani te bolingo na yo motema na ngai. Bolingo na yo mpo na ngai etindi nga lelo nayemba boye motema na ngai. Bolingo na yo mpo na ngai yembisinga nzembo asika lelo yo. Tika eswa kumama, tika eswa kumama, tika eswa kumama, tika eswa kumama, motema na ngai etilinga nakumisa yo. Atterrissage à bolamu na yo. Motema na ngai etindinga nakumisa yo. Mama pona bebe yanga motema elengela yo ebonga. Motema na ngai etindinga nakumisa yo. Motema na ngai sanduku te ebomba lelo elobi. Motema na ngai sanduku te ebomba lelo elobi.
Motema Nanga, c'est ça le titre. J'ai dit quelque part, c'est de l'abondance du cœur que ma bouche a chanté. Ici, c'est la bouche, c'est le cœur qui s'exprime. Parce que le cœur, c'est le lieu, l'endroit qui reçoit et qui maintient, qui garde le souvenir de ce que Dieu a fait. Quand je dis au commissaire Motema Nanga, piste d'atterrissage à Bolamu, c'est-à-dire tout ce que Dieu fait, ça touche mon cœur. Et c'est ce cœur-là qui s'est dit, il y a plein de bonheur, il y a plein de bienfaits, je ne saurais me taire. Il commande à la bouche de pouvoir élever une adoration, une louange par rapport à ce que Dieu fait.